kwangekena zaitwe nina imeni yauka kereka fumu kwiza kwa tusadisa muzimpasi zetu kwange tulombanga Tata kimbangu yeye ifuluzi muzimpasi zetu vuvu kwangekena zaitwe nina imeni yauka kereka fumu kwiza kwa tusadisa muzimpasi zetu kwange tulombanga tata kimbangu ngeye ifuluzi muzimpasi zetu vuvu kwangekena zaitwe nina imeni yauka kereka fumu kwiza kwa tusadisa muzimpasi zetu kwange tulombanga tata kimbangu ngeye ifuluzi muzimpasi zetu vuvu kwangekena zaitwe nina imeni yauka kereka fumu kwiza kwa tusadisa muzimpasi zetu kwange tulombanga Tata mukeni alingio mingi yangwa bengio yosalela ye solo ndeko tikande masumu solo ndeko osana mokili tata kimbangu alingio mingi yangwa bengio yosalela ye solo ndeko tikande masumu solo ndeko osana mokili tata kimbangu alingio mingi yangwa bengio yosalela ye solo ndeko tikande masumu solo ndeko osana mokili Kemo Lilian pasikalu mwene nkaluzeiko nganani walukudidio zozongangu za toto wa usuka sezisuka Gunza kaluzeiko Vidia pasi kalumwene kaluzeiko nganani walukudigio zozonga uza toto wa usuka sezisuka Unza kaluzeiko Taebanewa Unza kaluzeiko Yetu bambasi Unza kaluzeiko Kalite bakamami Unza kaluzeiko Yetu
Bedia pasi kalumwe nene kaluzeiko nanali walukudi zozonga mbuza toto wa usuka sejisuka nguza kaluzeiko Balunge Kembo Balunge Kembo Moto Moto tia Walongo fumuki mbangwe ezalaki kala biso bien biso na fufamu yeah molende biso na fufamu molende fufamu bwanya biso na fufamu bwanya fufamu elonga biso na fufamu elonga matondo mingi na pesa biso balemo ya balidi wapi oyo balibongo kobenda mateya na biso silibongo koloka mateya nzela ya baluye balemo balonge Kembo olengeli bambasi balikokota miteni ya mateya na biso ya mokolo mwa lelo libongo toyeba ete mobikisi na biso twali kosenga nyonso na pasi na biso epai ya walongo fumu Kimbangu ye nde azali lolenge moko na biso babikisi ya bapaya baza mpe na bana na bango ya biso nde walongo fumu Kimbangu tobongo te libeta te bango boko makasi yaki bafita balongo mpe bakoko nde bongo ya biso Kembo Kembo alelo Moto fufamu Moto tia ya walongo fumu Kimbangwe ezalaki pana biso yembo ya elandaki ya mibale elobi ete eza koloba ete biso manu eza koloba ete biso mayele nyonso ya mokili ekokoma bongo na suka soki toyebi mateya to maye bangunza bayi na yango te toza koluka bongo solution esika oyo elongo bani te mayele ya mokili oyo tozwi mokili yango nde mokili ya kimopaya oyo loposo pembe atangisi biso maye ya ye oyo ekomisi biso ba alieni komi bongo babisalelo ba faible ti bongo tokoya kososola ete tosuki solution ezali te etokozonga bongo na mateya pamba te ngunza ya yambo nde walongo fumu Kimbangu nde mutu ya bangunza balongo Kembo bongo toyeba bongunza mateya ya bongunza nde walongo fumu Kimbangu na kati ya bangunza na leko oyo aza kopesa ba principe ibeko bya bikela balongo Kembo principe na semuno anza nde biyano ba solution ba problème ya Kongo pe Afrika mobimba balongo Kembo balongo Kembo balongo Kembo yese muzulu yese vantoto yese muzulu ititi mabwa chu telele bamikinona kana mabanga tokopasola nzela tukola mpuku na maboko biso bantelele totelebisa kisama tokosenga lisalisi na moto te biso bantelele totelebisa kisama tokosenga lisalisi na moto biso te bantelele totelebisa kisama tokosenga lisalisi na moto te biso bana pemba kalula tokopelisa moto tokotala bango bakokimela wapi biso bana fumu Kimbangu tokopelisa moto tokotala bango bakokimela wapi biso bana nesonge ya nzila tokopelisa moto tokotala bango bakokimela
ya wapi? Balongo nke. Kembo. Balongo nke. Kembo. Alelo. Moto. Vamu. Moto tia. Ya walongo fumu kimbangu. Ezalaki epai na biso ye. Atondo mingi nguya pe bokasi na bango ifanje pai na biso yango bavu. Avutuka. Banda mokili Mobimba. Balombe barobiste. Kasi bakomisi bango bafaible po bake koyekola mai ya bupa. Ya bopaya. Bake kokumisa nzamba Israel. Oyo aza koboma balindo mokolo na mokolo. Donc ndenge yo ke kosambela ngo donc yo nde makila bandeko likolo na yo. Tala ngambo zana. Kembo. Kasi esengo na biso bafutuka po twali kobela oyo ya biso. Oyo aza lolenge moko na biso. Poso na biso. Bakota na biso. Esengo te. Esengo. Tondo mingi tata mama to bilengeli ya kotika matea pe moteye epai ya bango mei walongo fumu kimbabu ya kipaliste balongo pe bakoko balobela biso bango balengelaki na mokolo na lelo nde paso tozwi lolenge tusamba mboka tulenge Mumamoko watoto kwa benu tulombanga watoto nzatu zenu zezizili kadi vyongolo vyongolo bisakiji uzibula nzailu za bana benu lutwala mavipi bukabo lukatula kangu mumeamio lufinama mbeto kwa kwa muluzazo lufinama mbeto kwa kwa lusalisu lufinama mbeto kwa kwa lulingu isande malunge keleka walongo fumu kimbabu keleka walongo fumu kimbabu keleka walongo fumu kimbabu Kunteke, Mbika tulendo ingulu zeno mistitwanisa yenu ikimbengi kubazila mfuwangu malunge tata bapungu tulendo kema pema kalura keleka walongo fumu kimbangu ya yakuba soifweni ya kembo ya kitwaje ya walongo babu keleka walongo fumu kimbangu ya yakuba soifweni ya kembo ya kitwaje ya walongo babu keleka walongo fumu kimbangu ya ngitu kula masifi ya lulendo walumutia kwa lulendo ya kimpavita soifweni ya kembo ya kitwaje ya walongo babu isande malunge tofandi balongo Kembo. balongo Kembo. Alelo. Moto. Famu. Moto tia. Ya walongo fumu kimbangu. Ezalaki epai na biso ye. Kituka bazala mpande kiteleki na mbobamona. Bika twasonga zola twasala kisalu katika mpova misiku 300 bapungutulelo. Muna kituka banzala mpande kiteleki na mbobamona. Bika twasonga zola twasala kisalu katika mpova misiku 300 bapungutulelo. Balongo Kembo. balongo Kembo. balongo Kembo. Moto. Famu. Moto tia. Walongo fumu kimbangu. Ezalaki epai na biso ye. Kituka banzala mpande kiteleki na mbobamona. Bika twasonga zola twasala kisalu katika mpova misiku 300 bapungutulelo. Matondo mingi na biso banso basika banengwa bilenge pe bambasi na koyanola na mokolo ya lelo mwayenga wapi ya tuku mibale na moko na sanza ya 12 na mobu koto mibale na tuku mibale na mitano balongo Kembo. na ngonga bongo ya sima ya zanga ya 13 wapi tozali kokoba etumba ya éveil collectif na biso Bayindo. donc na ngonga oyo na papa ya 13h30 na sima ya zanga toza bongo liboso na bino biso ya bino tata ngunza na etumba balongo Kembo. nde bongo totombeli biso banso yambo ya biso ya bakipeve bayaki kotumbela biso kotikela biso bolongo
na kilongo ya tata balongoke Kembo. Ingeta biso bato ekolakisa soso mpifo bokasi reconnaissance ya bampulu bakoko na biso ya bakikanda ya baluvila tombeli biso banso boye ibolamu na nkombo ya balongo tondo mingi na biso banso komona bino liboso na biso eza bongo ilebo ya Elonga. po elakamaka ezalaka pasi na bileko eleki ezalaka Pasi. kosangisa bato boye koloba nkombo ya balongo fumu Kimbangu. kosembola bosembo ya kimpa vita ya mbuta macho ezalaka Pasi. ata na Kongo na bambuta mutu na biso bangunza to na bamasanga ya bakimpeve to na mpeva alongo bazalaka koteya kaka mobikisa bapa Ya bapaya. mpona kobanga kaka brutal ya belge ya loposo pembe me na mboka oyo Etats-Unis po eyaka bakoko bowumbu kinkole kasi siku eye mpe kolanda kaka na mabele oyo balongoke Kembo. toza bokoloba bosembo ya tata pamba te ngonga nango ekoki ngonga nango ekoki po na nyonso soki obateli bomoi na yo po na intérêt individuel po na yo moko kaka yeba ete bongo okotika libotomi na Pasi. wana nde pena oke na liwa na sansi nango pena ya liwa me oyo akopesa bomoi na ye mpo na communauté na ye mpo na loposo na ye na bosembo na likabo oyo azwi na intérêt général ye nde aza kosire lipamboli ya bakitani na balongoke Kembo. ye wana nde akozonga epai na tata akosalaka bava evi akoya motango to motuya ezali te po biso nyonso na mosuni bongo tokokufa bato kozonga mokila molimo me molimo ya tata euti na éternité nde eza éternel balongoke Kembo. balongoke Kembo. alelo Moto. vamu Moto tia. balongo fumu kimbango Ezalaka epai na biso. tosimba boye 5 ministères église sangisa mpe na barabe religion islamique baministère wana ezalaki ya loposo pembe ya loposo Pembe. somoni paster azalaki mundele evangeliste azalaki bongo mundele docteur mundele prophète mundele apôtre Mundele. parmi les 12 apôtres nyonso bamindele 12 tribus d'Israël bango wana chiffre 12 union européenne mpe ekoya ati kaka emblème na ye ya drapeau na bango basanga baza soki 27 baki 28 londres kani bretagne abendana na ye balongoke Kembo. 27 pays unis mais drapeau na bango batie 12 étoiles baza koserefe kaka na 12 tribus d'Israël. koko na bango Jacob balongoke Kembo. donc le sikolo poso pemba alingi akende ngonga nekoki bakoko na biso bandimi kozwa riske ya bomoi na bango. bandimaki riske mpo lelo tozwa ata espace oyo toza kozwa bandimaki riske oyo lelo bongo biso toza bongo kobanga toza kotraite bakoko wana bazoba baprimitive babaki eloko te bazalaki bolumbu me yo moto ozwi elamba ozwi français ozwi anglais portugais ozosali nini ta ndenge afrika ezali balongoke Kembo. efo tozongela bakoko wana balingaki kipwanza bongo Ingeta. bakoko wana bazalaki mayele po lelo toza oyo tozosalela yango bakoko wana basalaki tokuti l'homme noir abakisi eloko te bongo te bongo te Ingeta. tokuti libuka yango tozali bongo kosalela bongo Ingeta. tokuti bongo bwato yango tozali bongo kosalela bongo Ingeta. okuti bafumba biloko to ya kolia yango tozosalela kaka kokosi aidentifiaki babilei oyo tokolia ndenge ya kolambela yango yo obakisi eloko te. mais au contraire loposo pembe akuti ya bakokoli andimi bokokoli na mobimba na yango mpe azwi sentiment mpe nguya ya kokolisa yango kasi lenge biso ka toyini bokoko
topesi bokoko mukongo mais pe tolinga bokoko tokolisa ngo ezali te yango totika nini toza kaka soko moni balobela pasteur soki otali aza kaka noir ata azwi nkombo ya Jean Pierre soki aza kaka noir ndikono moyindo balongoke na bopete nyonso ete azali faux donc aza vrai te mpo baposte bebonga bakombo wana eza ya loposo mpe pembe soki aza na mwa comportement ya -0,001 ya malamu par éducation familiale na ye balongoke mais en principe baza dans les faux pasteur moyindo ya bien azalaka te évangéliste ya malamu ya moyindo azalaka te docteur ya moyindo azalaka te prophète noir azalaka te apôtre noir mpe akozala mpe te o diacre o berger azalaka te soki aza moyindo balongoke mpo eza piège ya occident balongoke donc baza considéré lokola ba chien de chasse tofingi te toyebi baza lokola bambwa oyo bongo baokende mokila balongoke lolenge moko mpe na Matthieu 15:24 Jésus abengaka bato mpe bambwa balongoke esika oyo moto azosuka na chasse mbwa osala nini azokoba na bamalusu koluka bachingiri koluka mpo na avantage na ye mbwa to na avantage ya mutu chasseur ya mutu chasseur balongoke donc pasteur diacre évangéliste prophète apôtre bazosala même rôle oyo mbwa azali kosala esika oyo mundele akomaki te abetaki ne CTT pasteur aye kopesa bacommentaire ondire bible yango koko nde akomaki yango apôtre aye koinvente baprophétie nto basali kaka lecture ndenge vie eza kolekela bato basali bainvention ya baprophétie mpe moyen simba mpe ezali te balongoke donc baza bato ya lokuta baza bongo batraître bazosala trahison na mémoire des ancêtres trahison ya bakoko na bango message wana nde esalaki force ya l'Occident yango epermetaki basujeti banyokola baaffaiblir biso y compris na islam na bouddhisme mpe zoya bango nyonso baza bongo dans les faux balongoke epai na biso bandi bongo ezali lokuta epai na bango ezali ya ezali vrai epai na bango mais epai na biso eza bongo négatif balongoke alelo vuvamu ya balongo fumukinga mbwa azokende sala bongo chasse se bongo bazwi banyama bayekoya bakopesa mbwani kaka mikwa bongo donc baza mbwa azojoue aza kotrahir aza traître azokende kokanga banani banyama na bongo ye moko mbwa aza mpe nani aosala bongo trahison bandeko ne banyama bapaster baoteya biso bongo croiser les bras zela bongo lola Jésus moko akoya il viendra dans les airs tout est le fera et pas matelaki epai bongo akita te aya te tali biso te biso bo tozobundela bosomi na biso oyo walongo fumuki mbangu na biso mobikisa asalaki 30 ans aokaki pasi mpo na biso bayinda mokili mobimba mateya na ene lobiko na biso bongo tobongo kasi azomérite te maboko mpo na biso bana balongoke wapi mosaba pasteur baza kosala mais tosimba ete kolinga loposo pembe kolula ya loposo pembe epasi na biso bamutu ya likambo na biso ya mokolo ya lelo bolui loposo pembe nde mawa na biso nde pasi na biso
alolenge kana soki oluli eloko yango ekozwa domination sérieux balonge Kembo. ekokonza yo po olingi oluli yango donc ça yango comme si okozala te ko maintenir vie normale oluli ya loposo kwembe pasi na biso bongo bayi Bayindo. bamba tolenge toluli ye tokomi bongo faible devant ye affaibli yesu ko azwi bokonzi suprématie kotombama likolo na biso bayindo balonge Kembo. topesa ngo mingi na bandakisa po tosusu yango kolala même na lisano ya bale soki oza joueur olingi mingi Messi ta bokutani na ye na terrain okozali ya complexe devant ye même na lisano ya boxe oza mpe boxer olingi mingi ma Tyson na ring déjà okozala faibli devant ye ozali na complexe parce que ndenge tolulela loposo pembe yango eza elema oyo epesi ye bokonzi liboso na biso donc biso liboso na ye mundele toza déconsidéré donc soki aza koqualifie lokola singe moko boye lokola chimpanzé lokola bonobo moko obimi kaka kala mingi te na zambo ye koya azozwaki na juste mesure na valeur ya kibomo to po yo déjà olingi ye vedi olula ye na niveau mo vedi mental na yo ndoto na yo okoma lokola ye okoma bongo na loposo na ye omelioraka mokolo na mokolo nkota na ye olata bongo mokolo na mokolo lokola kaka ye donc olula ya loposo pembe nde pasi na biso bayindo. sikoyo biso ye devant biso tozomona ye modèle à suivre tozomona ye pena ki sainteté honnêteté ordre riche organisé balonge nde tosala kaka bomo ya mental na déjà affecté oza komikitisa yo moko devant ye peuple na peuple soki bakutani oyo aza na tradition politique bokoko na ye wana mpe aza na kola ye lere bakutani moko kaka edominaka ya monio siko peuple noir africain na bango ba européen banani baza kodomine banina totuni motuna peuple noir na peuple blanche soki tokutani banani baza kodomine banina po biso tolingi mode de vie na bango mépris de soi donc toza biso na confiance na yo moko te mpe ya bandeko na yo bayindo te tozomona mpo likambo esimba fo bomundi asala balonge donc toluli nyonso ya loposo pembe nde affaiblir ozala na biso ebomiki bobiso ndenge kaka tokende bongo kolula loposo pembe balonge nde liwa na biso epai eza bongo kobimela kuna ya kimi ezala kati ya kilongo ndenge wapi epai mpasi na biso ya kobimela kuna talaka deva baprésident na biso na baprésident ya baeuropéen banani baa na mo ya koimpose baninga baeuropéen baza koimpose ata osali mibu koleka ye na pouvoir oumeli na exercice présidentiel dès que azokota ka na pouvoir yeba ete azwi ya autorité likolo na ye aza koimpose oyo fosani il faut ça pamba te ye azoconsidere baacquis ancestral na ye aza koconsidere tradition na ye aza koconsidere oyo akitani na yango par contre biso tozoméprise nyonso ebokoko ekomi méprise ekomi lokola bolindoki kozanga bongo ntina mais aboyi bokoko na ye mais ake kosala bokoko ya
ya baninga nzoka boko zaka ezaleli ya bayo ndani na yango yambo bazalaki na yango balongoke Kembo betwaki na ezaleli ya mayele mathématique fi inventé en Afrique philosophie médecine donc germe mouma ya connaissance ya mayele zali bongo planté na Afrique bakoko na biso nde ya yambo basalaki makomi écriture bainvention bali bongo na filika te bongo développer plus que mokili mobile ne ezaleli wana ya mayele ya considération ya bavaleur innée ndenge toza koboya bokoko toboya yango mpe nyonso moye to continue kokolisa baki oyo bakoko na biso ezali te po tolinga oyo ya kimopaya nde malamu soka oza na maîtrise nango te lolenge moko na bango moko bakolo na yango bongo te ingeta yango esali ke tobwaka ya biso balongo nke Kembo balongo nke Kembo ndenge toza lelo awa na mabela bapaya na États-Unis ICE azokanga polisi ya immigration azokanga brutalement na bato baza na badokima baza en ordre pamba te baza kobanga bakomi na fin ya cycle baki na projet komata na bango soki kokomata ezali kokika mpe koza bongo te wana déclin histoire emanti nyonso elekelaka bongo bayebi bakomi na moma na bango ya déclin yango na gloire na bango bazala bongo koyamba bato kobenga bato mpo na moma na bango ya komata ya succès ya gloire ya prospérité na bango e bande kutu kokende kozwa bato na baka na bango na baka na Afrique na Mali na Somalie na Soudan bazwa pena bafo militaire bofandi bake kozwa bango volonté na bango moko balongo ke eza kotalisa baki na moma na bango ya gloire ya komata elelo oyo bakomi kozongisa bato illégalement mukanda to mukanda te soki bakwiyo komono bolo kozonga pamate bakomi na fin ya temps na bango balonge Kembo kasi pasi na ngambo na biso bayindo kozanga koyoka balingi baconsidere mutu oyo aza na identité occidentale oza kokopela oposo pembe ne bayindo bazosala lokola modele oyo azoba bongo anglais malamu français malamu molate bongo costume cravate azosala makambo lokola loposo mpe babia ye pene aza intégré fo bongo toyoka ye nzoka eza lufumu tobanda koloba makambo oyo mbala balongo Kembo bandeko lia bazalaka na bastress ebakami lisusu koleka meme bamisusu baobanga kobima na beta mosusu moye eza te atiki mwana na ntongo mpo ekozwa mwana na daycare na crèche na gardienne oyo ekozwa bana azotala nzali na koleka donc bastress wana elati l'homme noir nyonso mais solution na yango solution ya makambo nyonso même ozwi no avocat même bosala nyonso ya kosala yeba ete la plan est déjà planifié la boucle est déjà bouclée ni ba républicain ni ba démocrate bakopitoa na sort na biso solution na biso d'abord pas na biso moko c'est pas na biso moko pas sérieusement à la makasi po tolingi ba gratte-ciel oyo ekoma ya biso tolingi mode de vie na bango tokuteli bango ekoma ya biso toluli bango pe biblié ya bango nzoka ekotikala kaka ya bango basala ba système wana pona bana na bango jiye wana eza pona yo te l'homme noir eza pona yo te donc yo basala on est caché au prison amoni ba caché mingi okuta kaka ba fro bande na biso ba yino baza mingi na ba caché na ba prison aux États-Unis awa balongo Kembo po bango nde biso ba yino tozo mériter prison bango bazo mériter bonne vie na bango
sikoto sala nini balonge Kembo. fumukimbango isi alobela biso banza sanda bana na bino bakolula bien-être libanda nkila bapa mais pa bakokende bakoma bongo ba proie donc batu oyo bakolia ba victime batu oyo bakokanga bana facilité et mingi pe bakomona susu ba boti na bango te c'est le bama na misa 21 tala lelo 100 ans elali 100 ans et 104 ans makambo elali za kokokisama balonge Kembo. lolenge toluli loposo pembe esali pe bato ba investir na mabela bapa ya bapa ya loposo pembe nzokirere et tozwi libota basi bana munde asalani ya bokolela biso bango edi topesi mongune na biso éducation ya bana na biso po bakoma batu bayinda malonga to bongo batika bango kibondo bakabongo esclave ne pene malamu donc mundele akosala bana na biso ba esclave pene malaba plus soumis obéissant makasi koleka po topesi fitiri na biso alobi pai na ye donc il a fait na école na biso partout bo mondo azali maintenant ni akomettre en place eloko to dimanche moindo ye moko azwi bana libota bakene église okumisa bongo Yesu mkonza bapa ya bapa oyo bongo ezali babe pona moindo atika bonzambe na ye ake bongo sambela bonzamba mopaya ye moko Israël soka atiki bonzambe na bitumba na bana ba Ancien Testament aza bon kozwa échec na bakomba to banaka bongo kolivre jusqu'à ce que fa zone la bonzambe na ye eza formellement interdit l'opposo fa sambela bongo nzambe na nzela ya prophète na ye nzela bongo ya sauver na ye ya biso baindo to kita to mata mobikisi na biso komone walongo fumu kimbangu na nzela na ye wato komona esengo ya bisengo koleka bisengo nyonso po akopesa biso akozongisa biso lenge bakoko na biso bandeli bazalaka bato makasi physiquement spirituellement intellectuellement balongo Kembo. lolenge topesi loposo pembe bavi na biso tala lelo bazwi bokonzi likolo na biso nzoka solution nango ezali olie tokota na badepense inutile tosala bongo saving edi économie sala misala misato mini zanga pongi problème eza te mais otala nsima mabela bakoko solution ezaka wana po wana solution moko te kopesa en état na mboka oyo même ozwi avocat même ozwi mokanda lelo eza garantie moko te po na fond intérieur na bango bakokoka te soki kozwa biso en charge baza bakati nde ezalaki soki ozwi mokanda obenga famille eya baboyi bana kutu oyo tozobotama awa bazoboya bazwa nationalité na bazoboya kote moko eza pasi po impréparation ya bayindo kote moko eza positif po il a fallu bamoyindo ayinama po esala éveil ya conscience collective balongo Kembo. po banso tozonga tofinana na Afrique na biso totala sikoyo mokonzi nini akosala nkoto tikela ye balongo Kembo. na Roumanie eleka Tchétchescu pasi aosala babétise na pouvoir mais peuple matire toyebi histoire wana te peuple asangani aketi na présidence bagarde présidentielle babomi babandi koboma na Roumanie yoka babomi koboma peuple wana abi rien lelo c'est lelo le bakanga président papa bagarde bamika babi mais bato bolosila te masasi esilaka minusu esilaka baboma bu pourtant peuple ana déterminé biso fumu lelo c'est lelo comment tokoki kosouffrir na mboka na biso baboma bato koboma ti jusqu'à ce que bakota na maison présidentielle na palais présidentiel bakanga ye moko président papa basiko bakosala ndenge ni donc il faut l'homme noir alongola kobanga
Congo eza mboka ilaka soki Congo ebiki te moi pe Afrika ebika ezali te. Donc il faut peuple congolais azwa bokasi nzunzu ya ba guerrier bakoko na ye alonga bango kobanga poto redresser mboka na biso mboka moko kitoko malamu ya kovivre bomo neza bongo na Congo mabela bakoko na biso mena kimopaya awe eza kaka pasi ata ozi ba million yeba ete bakozwa mosuka suka ndenge tozali kokende boye ekozonga nsima te ekosampire me baozelaki Trump alongwa akolongwa na ye mais système obima azotia en place etika libera na deve loterie mutu moko te ayaka kotina bango basani batia ya bango mpe lelo susu basani balongoli ya bango bayebi epai bazokende parce que ele batali Chine mais kuna ngundu eza te kuna bamvu eza te mais tali bakomi ça va bénéfice de la comme pays moko riche et Trump aza ko admirer bamboka wana Chine Russie abima faut bakata nyonso ya étranger teto ke babo kata tito ndeto lo kende beti maintenant que immigre boti mwana futa kelasi na yo ba ko insister même aux gars faut comme Mathieu Kiti et comme appelé que santé na yo moko en charge le système oyo kitati na Europe balonge Kembo après Macron au moins appelé que Éric Zemmour ba Marie Le Pen bato bana tendance ya kobenga na bayindo eza mabe ko to mona ngoboye mais eza malampo eza bilaka ya balongo fumu kimba il faut l'homme noir pour komana azanga emoni na ba famille baleki bayaka azolula ba photo ba image azomona yaya sali musana pota tini mwelamba mwa kazaku mwa griffe yesa osana ba bêtise mambongo j'ai mutuka ye komi ya ba chérie donc badabu nanga kebedia nexé classe donc les gars poto ye obengisanga même kolo yaya na ozali kama to akufi est-ce que conscience rani eya kabi awa pena azonga mutuka azonga moto balongo Kembo il faut oser l'espoir parce que monde aza ko détruire Afrique pas que na Occident balongo parce que l'Occident pena akanga ba porte car ba porte c'était pas comme ngani akokufa fin du monde occidental ici et fin ya cycle fin ya règne à l'Occident ça bon bilembo ya suka monika ka na famille tozaka na lokola chef de famille to mutu na famille abimi na ba mozwi mona bana batata mwasi bandike ko ya minge pa na ye akobokola batu ko tangisa batu bongo abongo yambie batu na mukoloka musala na ye esili akome mwanya kokita mona gaga zoli pa mama nao pasa asasu na makokiti ya kuzamina en charge bongo te parce exactement ndenge za kolekela awa di manière à notre balongo Kembo exactement zo leka bongo basa makokiti ya reprendre biso en charge baba komi na mama ya suka to longola kulula loposo pembe mais to ça il a bisali ni lokola na esprit ya transition poto kela o ya biso moko ce n'est pas normal 65 ans après Afrique Congo ata mutuka marque ba congolais zati ya ba africain zati ni avion na biso moko ni bateau na biso marque ni téléphone na to somba kaka nyonso est-ce que c'est normal balongo Kembo eza normal te mais c'est que bongo mutu moko ya lokola Ibrahim Traoré aluka ba makabo wana eza na mboka na biso ezali mais kotiango nisika na molongo bani kopiango possibilité to s'exprimer balongo Kembo avant invention ya automobile ba mécanicien bazalaka te avant ba inventer mutuka mécanicien ozala pona ni akozala te parce que ba découvrir savoir wana te bazala kité balongo Kembo ba découvrir connaissance wana ba mettre en application ndé ebote banani ba mécanicien bongo ndé milimo yeko ba mécanicien si qu'on époque où to découvrir ba matière première na biso nyonso pays les plus minéraux dans le monde du Congo mais toi na école moko te ba tanka minéraux ya Congo est-ce que c'est normal
Ce n'est pas normal. Balomoke, si ko toko inventer ngo ndenge nini. Toko inventer wangi ya ba mineral ngo ekoma produit fini nini. Quand tu es le quand un programme scolaire n'a pas cours d'option oya tika n'a pas yango kaka toza kolanda. Balomoke. Kembo. Balomoke. Kembo. Balomoke. Kembo. Est-ce que vous sous les années? Totia makanisi oyo eza responsabilité na biso. So ozwiki bako ya koyoka biso pamba te oza na rôle ya kojouer etumba koyo. Tozosouffrir bayini na oza na koyeba. Nde liwa na biso yango wana. Toluli mingi mode de vie ya loposo pembe. Balomoke. Kembo. Toluli mingi mode de vie na ye. Nde passe na biso esikeza kokitela yango. Nde liwa na biso pe yango wana. Ulingi bongo banengo na biso baza na suki lokola suki kaka ya madame Blanche. Ala na suki lokola ya mundele foza kana suki wana kabelo wana. Nzo ba suki wana ba mosuza ba suki moko ya batu penza ya batu. Akati ya mingi bona ba endi kuno mona kona azana bututu na ye loko moko boye pona bango lusambo akepela na église kona ba temple na bango eza babi na ye kozabila kelima be tout ça elembo ki okomi peto ke to bengani mauvais esprit wana e bakata suki exorcisme donc ba biko lies bakata suki apesa en église apesa na ba temple na bango les temples kanisi na ba sili na kati ya donc kutu na moinde comme ça qui kabe soki eza na sili ne kabe na malamu au moins na conception ya batu po ni na luli kaka suki ya loposo pembe suki ya madame ya loposo pembe. Il pas comme ceux qui n'aiment ceux qui a malade, il y a malade, musala ba modèle africain, ko ba ko na biso ba ndenge tolu la kaka ya batu. Parce que laisse que ceux qui n'ont tina mutu e ko kumbelo nini. Oyo ba kati ba temple puna na bouddhisme puna na ba hindouisme na bango batindeli bino boyambi yango. Donc omi bomi yomo ko ndoki mama te papa te noko te yo moko ndoki po oluli mingi mode de vie occidentale nde liwa na biso yango wana balomoke Kembo. Balomoke Kembo. ye pasi yango wana tolongo na kolula mode de vie occidentale bongo tozobela mingi po toke pe kolia kaka bileya kimopaya nde yango nde mileya bato baza développé baza c'est pas normal. Tolia bongo bilé na biso mona tiré ba fo na biso ni baliaka poza na compatibilité na banzoto na biso ba yindo balomoke Kembo. tomilu la biso boza malamu zolo za malamu po pe malamu le poso moza trop riche tabo na suki ya malonga toza bongo malamu koleka mokili Mobimba. toza bongo race unique na mokili semblable ya moindo azali te. Toza unique, toza batata mokili ya mokili. Mais kolula mingi ya libanda loposo pembe. Eza mépris, eza komi boya yo moko. Balomoke. Kembo. Balomoke. Kembo. Kolula mode de vie occidentale, eza boko za l'état de la faiblesse. Soki tokosala bisalelo na bango na transition. Oui, mais na biso na kosala oyo ya biso Moko. Te tozalaka ya bango te. Eza yenge te. Linga ndeko na yo ana business sombela eloko pistone ndeko moko abima kati na biso tomilula biso moko na makabo ya mbotama na biso communauté na biso pa tokendaki lobi bakata biso suki balomoke Kembo. oh ete bakangaki ye matanga ezali enkote biso tosangisa ezaka asangisaka bambonzi eza malamu mais eza pena malamu te otoluka pena ezala balomoke Kembo. soki ndakisa mwana ya tata Ngunza te peta ndakisa bongo balomoke Kembo. ke mwana mo aza na likabo moko boye scientifique mathématique ya makasi kozanga kokende musika to bakiasi kofuta parce que awa ezaka trop cher université kofuta même aux books quelque ba outil mosusu ma mosusu il faut yo moko fu ofuta balonke Kembo. wapi tokoki kosangisa ne makoki mwana ya libota songolo pakala
moi nazali kabomoka bokesana na baninga mususu aza ordinaire te balonge ne bato sanisaka mbongo sekoto sanisaka mbongo bongo osanga simbo pesi asomba ordinateur malonga asala boy bosumili mutu bakene na kelasi to investi na moko ya biso moyindo polobi ya osana devoir bande kolanga lopos bakotibiaki pona ngai pesa lokumu na biso zwi mutu moko ya maile makasi koleka kasi na bayindo basala ka bongo te totuni bayindi bato luti na pato za est-ce que basala ka pe bongo Iloko te. to za ka ba kunda bibembe batabisengu fête sangisa matana sangisa mais incapable ya kosira venir na biso ko sangisa mbongo pona bana na biso balonge Kembo. tomilula biso moko tolongola kulula loposo pembe mboka na ya tonga pona ye so lingi mboka na ye kopie yango mekene ko tonga na mboka na yo so to ko kati to mabongo ebele to imposer ya biso gouvernement atonga ndenge bango batingi mboka na bango yango nde solution et Marquis Garvey a comprenaki wapi o ayaki na bo tata mokili go back to Africa ibongo asombaki baship baboti babato basombaki bazongisa bayindi tozonga mabele bakoko na biso balonge Kembo. po liberté na boloko tozolia toza komela poto eza boloko pona moyindo bongo Ingeta. l'Occident eza prison à ciel ouvert pona biso Bayindo. ko bakolinga te un africain tranquille paisible na likaboneze la pistonné te bakolinga te il faut yokende kokengela bakoko na bango sali zongo yo longolela ye ba américain blanc baza mukie basalaka musala wana benga otuni na musala bakena kokengela soki ba okay bakena kokengela soki benga disability wana tout ça bango moko bazalaka te baza te donc misala eza bien mpona banegre mpona moyindo mais baza mituko ya bien te babizengi asalaka zongo wana tamusaka ekende wana nde malaba te bino wana mais oye bankadre l'homme na mpona likabone eza moko mibale misato mais a grande majorité boza kaka bebi bozala kaka bongo eza koarrange bango balingi te kolamuka ya moyindo balongoke Kembo. tomilula au départ biso mo bayindo mpe na makabo ya moko na Moko. po kolula loposo pembe eza faiblesse eza bongo kibomwana eza bongo liwana Na biso. okosukisa koloba ete meme kutu makambo ya kobala eza na joueur moko esama mingi na bajoueur ebele azalaki ivoirien na nkombo ya libabe ya bapaya Emmanuel nkombo ya kiboyindo ya lipamboli babengama na nkombo ya Ebowe wana joueur na 2004 2011 aye bongo joueur na l'Occident na Londres na équipe moko ya balle ya Arsenal défenseur latéral droite un bon joueur asalaka monter à makaki tia reteki makasi et lolenge te biso nyonso kolula loposo penge na biso mibali akelinga bongo munele balongoke abali bongo munele bakoti bana misato balongoke bakoti bana misato talaka soki basalaire ya bajoueur ndenge ezalaka mona abenaki bamillion abeti kuna esili akibeta mpe na tiki abeti azwi bambongo ndenge biso tozozela salaire na biso na ne mobimba lere mosusu eza mpe pasi okoma 50 000 azwaka 65 000 bana kozwa wana contrat ya suka na tiriki par mois 65 000 edi abeti nzoka kadia mpemba aza kutala etala sikoyo vi ya bajoueur ana villa na ya matata na Londres aza na bacarte de sport e ndeto babongo kento yango ngolo aketi mboka na bango dala taka l'homme ndenge azala so alingi mwasi ya mondele soki l'homme ndenge akomozwa mbongo mpona efo azala au niveau top azwi développement falinga mundele Mundele. complexe olula loposo pembe
modèle wana biso tata leka konte kininga ko basculer na suka po jouer à na po likabo ya bale ezalaka éternellement te papa ya temps leka zo basculer kaka boye moi ça c'est le divorce balumuke Kembo. a quel problème divorce donc mpc ata mapelo baka ya moya mpc ata okena tribunal okutabo muso so tu comme na so donc ni yo samba ça peka so est-ce que yo mpc olonga ake bonne 100 mètres ba sengi ba dossier approuvé oyo ba pc 100 mètres na ndako mina poupe ninga ni babina comme sukuna te juge ni tout ba muti ba pc mentionnaire il mon qu'on intervalle tout a été planifié tata zayo tazaki na villa monika ka villa comme la villa ba piscine ya ndako amfale waso otiango ba plus de 5 millions sur ba 5 millions sur ba 5 millions wana mata compte à banque ba millions kutu ye mo boy même copier sa chiffre exact ba 10 millions 16 millions mata taka mbonga bali ningi zalaka mbongo ya bali ba beti ba grand club ba chéri ya ri ba collègue a beti ba grand joueur ivoirien de la mission mo moyi ba lonke Kembo. est-ce que basa ba hindu bazanga ki pour la nini akendaki kosala mbongo kolula loposo pe Pembe. ya tote ya kolula loposo Pembe. yata ba esi maswana raison na tribunal ba interdire na bana na sametre na ndako na ye ay bon pour miente na biloko nyonso etikala kaka na mituka ye parce que l'homme noir azwa mbongo tane ba mituka ezaka yango lo baka de sport baka mystique donc babino koma sukuna te ay bon pour miente comme na mwa mkina na banki bon nazwa na ça va faire na ngai 16 millions mata papa ake na banki bwe nanga papa akoti 0,000,000 akoti na kwati nini omasa bisaki nyonso eki mtafandi na se telemisi papa nini même même kasi bozaki compte joint te compte ensemble ça joue déjà okosamba Wapi. mtafai notaire mama mbongo mposha zalaki nango akongolala babaninga komoso bametolo babasi molata bamazupu tia kobata mabato souffrance donc ozalaki riche lelo olali lo na ntongo olaki po kolula loposo mpe epasi asouffrir azobangana barefule ye moko ma kubidi azwi makolo azwi mboka na ba tasi konge bakotiona fa balongo ke le toza kozwa te mabele bakoko na biso mabele na biso balonaka nzete na mabele balonaka nzete na lupangu na yo moko toza contre te mais mafongo to réunion moko esalamaka sous police mpo na biso bayindo efake bayindo bazangaka koyeba na bazotala ndenge bakodestabiliza l'éternellement bayindo oyo bazalaka na ba de richesse balingi te moyindo atombwama po soki olamuki omati automatiquement il faut responsabiliser qui ekita et ça automatiquement alors po bango bagarde ki bokonzi na bango leadership na bango siri biso faut ba maintenir biso na kibozoba ba maintenir biso na ba illusion ba maintenir biso tolula kaka ba lonke bayibia est-ce que ekozala te ke batilibina bozo bandako bopesa ba mortgage bofuta soko mwana 50% ndako losilisa ai lukamate sikoyo na anglais lukamate na anglais yebi ya matata balonke tala bato ba mystique tozo ba risque ya mamboko ba ko PV bandeko bayindo solution nango eza kaka ete tala poche na yo mais ce qu'on passe na biso zali bande batikali na Afrique soki ndeko atingi makoki mpo na ye otikali na bamilioni est-ce que eza solo defosaka na wana kaka mwa 1000 wana simba mwa 2000 wana sala boye mwa koli oyo teka po sala boye yo tekomi kimboka ekomi de bisengo mpo na nini mpo kuna pe force ya christianisme ya destruction peza ezali donc il faut kobenga na religion chrétienne balongo nke Kembo. yango tolobaki okokiti na moma okotinela motu mbongo
ya soki ya Noël soki ya bonne fête te soko tindeli ça veut dire oza ko griller qui mopaya poza fête chrétienne bon ça fête ça te bayindo skole yo tini mo ato fête te tani bosse ngambo c'est ka te biso fête la fête yango te les kananu les trois l'idée to kota mimi to kotina bino mamuki pour ça la dépense mo na kusama koyeba extravagance moko donc ya kusama koyeba pour janvier na kwa kusumpia bien est-ce que ça normal il faut de la solution ba problème na biso balonge babala kwa poso mosusu pour kubungisa loposo na yo mato ya koyoka mato ipene ya koyoka mato yepesa biso ya koyoka toyo mutu ya kusimba tosimba makasi ya kusalela tosalela tosukisi na kombe walongo fumu mama